c'est pas bien. Il faut passer la musique. Il y a un moment il fallait que des trop. Il y a une phrase moko mukolo pouvoir à malamu kubenga bango. Ba opesa fali mongo le kabango nyos. Vous voyez pourquoi? Parce que mbelani makamonate mais azo so ba disque zo pekisa zo disque d'or certifié té. Et zo pekisa ita beta ba stade na partout asala ba parcours na na moni ku de na auto benga na place moko ba benga ba africain mi ba kaka Ghana moko mtaleka na ye mtauto le kawana. Tout ça ce n'est pas la politique. Si mais le Lopez ko to mona ba tu ya quand ya héritier tu bal na chambre ba zo charger ba ta faire pe koto ba zongisi et qui zongi wenge contre wenge ba bundi. Les loups ne se mangent pas entre eux. À qui profite querelle wana? Et bandi pas na bango te bandi na bisika na bango ba outi. Léon na uto mona héritier ba kuta ina fabrication na kata avion. Ebi le que c'est qui singai na siki ba bunda. Ah na leli mona mateta seli ki matete te pour nenge fabrication chaka makele ngana beka ni ba kuta na bitu me fallait ba na avion. Na moni mena héritier zo le ka fabrication kosa ni golala. Il fallait que na landi Kofi Olomide. Kofi Olomide à l'équipe na TV5 a dénoncé et a lobby ouvertement. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui scandalent les a boye ko dénoncer. Mais ba découvrir na ba lobeli pour ça la bo jouer ozo que no musika pamba pa ozo lia malo pamba na yebi ko zolia malo pamba yo na yebi soko mo ilikambo o sala na yebi yo papa ne ba tekeli na songi na Kofi yo to tuna maka misiki to tuna ko fese misiki to zaneka Kofi po no ko lo banyoka longo o tuna par rapport ya ko yembela maka gana ko yembela tena mambo ba allo o ba dénoncer na ba chaîne sikanga na lo pourquoi na chebo mais quelle sorte de prédication Abraham tata na bango nganga o zaka na ba quartier to tata na biso nganga et puis qui sinzamba benga epera multitude mais c'est quel genre ba propos o ba zo teya o ba ndoro so zo teya et puis ndeko zo lo makamana za ndeko za na pantin ao donc ça bossera mais asa na mwasi na Togo na bana yo mona ibango oui bata Togo ba uto benga biso ba isi biso ke bana na ina mwasi ne baza kuna atika bango aye awa pe abali siko mwasi ya Togo na mwasi ya baza combien na zomo songo na côté na par rapport à communauté na biso. Moi c'est un cadeau est-ce que bolingo zate? Non communauté na biso. Communauté na biso cadeau pena ba congolais ya mibali ba bi cadeau te. Yo zomo na mutu pena mwasi na yo ba ke na poste mazu azobeta code chemu kangi lipeka. Ache benkoka. Lipeka po mwasi amona code te mais balala rambetu moko. Yo zomo na batandinga ba normal. Bon, maman, avec tout le respect, on respectait à Moisi, mais il fallait vendre là nous pendant 18 ans. Moubali n'a sauvé qui Congote pour l'année. Parce qu'il y a à côté pendant 18 ans. Baye bisanga et l'eau nino va sali bien pour les Congolais. Na évité. Nous surtout basala en parallèle, Libongo parallèle, tout les ans à Congo, société aviation parallèle, tout et ça bango. Moubali n'a capable na 18 ans sali l'eau côté na 50 ans au Bongis. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, ça a toujours été et puis ça continuera toujours à être un grand plaisir de ma part de savoir que vous qui nous suivez de partout, vous nous témoignez votre confiance. Moi également en tout cas, ainsi que la grande famille des Congo Révolution News
No Change Winning Team, Michel Kombe, Aigle Royal, 8e dimension, encadré des sorciers. Merci beaucoup pour le travail, mais je n'oublierai pas, c'est dit qu'on appelle Monsieur Massamba Gislin. Merci beaucoup en tout cas pour le prendre Moussalo Boussala parce que bateau battle de partout. Il y a quand même Bayeba. Oyo, c'est-à-dire Moussala Oyo, mon qualité Oyo, Bayeba Gizana Oyo, héros dans l'ombre. Oyo, na bango mon narraté, mais comme mon abangonde, l'équipe m'a bango moulaye. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il est là dans ce nouveau numéro. Ça fait un bon moment, tout le monde en était. Épreuve mingi tokutanaki nango ya kutanaki na matanga ngape na kutanaki na matanga mais lelo nzamba pesi makasi ya pesi souffle de vie tokutani so lelo na suka ya mbula c'est-à-dire to clôturer année to ça bilan place to route na place to komi lelo imbattable tour mboma. Bienvenue bienvenue dans cette émission. Merci vraiment Joe Matope. Merci mingi na yo, merci mingi na Michel Kombe. Mwana oya banga rateba yela e mwana ya maile la classe. Vandaka wano comprendre. Merci mingi na yo et puis na ndoya mama Odile. Imbattable mama Marie, ndoya mama. Place azola na mbote mingi na ye. Merci mingi na ba congolais nyo surtout na auto les preuves moko très grave mais nzamba sali qui a consolé mité bana biso. A consolé mité ma famille et tout se rétablir moi mouké de nabi que to tika na ngwa vie mais tout se mouké ouais qui ces okota malem mais merci na bandeko soit soutenir nga de loin de près physiquement matériellement tout donc en tout cas merci mingi na bango merci mingi na maman de 5 place aux Olandanga yo pour la bonne part Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Paris na loi na sud comment na Paris Melvin Mboma na Paris tonton te sali blessing na Paris pe Denicia na Paris merci mingi na bandeko nyo surtout oyo ba soutenir toujours na zanga kopesa ngombo de to bazakananga toujours de cœur merci mingi na Ida Okapi bon anniversaire na Azoya donc Ida Okapi azali soko na Bruxelles lelo lingo kota restaurant bato zo ke ne vacances kuna uzana famille uzana bana mibale papa na ba ofuta bana ba ofuta te donc komaka na garde militu na kaka wapi restaurant Ida Okapi balakisi mbala moko merci mingi na BBC fungula na Louvière. Donc, tout le fait les autres à la Louvière. Joyeux anniversaire à toi. Bon anniversaire na yo, plein de bonnes choses. Les premiers aux fêtes anniversaire na yo. Nzama bagisho makambo bele zangaki. Pour l'anniversaire na yo BBC fungula. Bala mbele loko moko ya mai ne loko moko mokili. Pour c'est pour l'anniversaire na. Et là, quelle intention. Et loko moko ya mai moko ya mokili. Barola balié. Merci mingi na Shuna Lubaki na Lambert de Paris. Merci mingi na donc moi si moi dans la Lambert de Paris soko coach na ba oteka biloko bien skana. Denis Marcos na Hollande, pire muturanga na Hollande, merci mingi na e, merci mingi na Linos Bonzembo na Allemagne, nazanga kubosa na ote, Laetitia Ramazani, Anifa Ramazani, Joël Ramazani na Bruxelles, papeti na ngai, coup de chapeau, merci mingi na bonne fête à vous. La douce Mvouama vote mingi place aux alliés. Gizile Massamba veut dire réalisateur. Papa tika na peseka mbote déjà et puis ba merveille bonne fête de fin d'année na bino so bozola d'émission oyo to bandaki na bino banda janvier le to komi na nzamba komi na biso parce que ça na makasi na biso te. Bible lobi l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est une faveur c'est pas un droit qui nous revient. Et puis matope bato so bosana même Michel Azako le la moi mina c'est que na lobité nzamba za mayela tika ki oyati na 2023. Il mène mon rôle là, mais c'est pas là, c'est quoi, il faut pour 2022, c'est l'équipe. Et comment on a passé? C'est quoi, nous avons fait le présent, mais le roi Salim Mikolo. Mesdames et messieurs, en tout cas, ma meilleure vœu, Yannick Kaye, monnaie invisible en Belgique, nous avons une Unish Band, c'est la fleur du jour. Oh, yanga pena boazala nanga baza pour continuer nangai. Na oboso na rabinote, désolé à London City na Château Rouge, agence assure, on a biso ya parler et puis Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Ah, ça qu'on pas succès. Jimmy Chimanga succès, mon famille ba comme aussi là. Chapelle, to kendagi to zongaki et puis to se pelaki quoi. Et puis Gaylor Kang à l'international, meneur de jeu. Ah ouais. Puis c'est là na petit nanga Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani. Grand joueur Bruxelles place aux Alimbo Tebele. Merci beaucoup Mbata parce que tu comptes na vif du sujet. Nazo zelo ka papa ba question ça yo ba réponse ça. Parce que le lobe na roti gelo ta mingi te. Le to clôturé. Toké papa. Le to clôturé. Ah. Pour un moment 2022 et commune na biso na suka. Ouais. C'est-à-dire tout ça la bilan. Oui. To ti wapi, to komi wapi, tozo kende wapi. Quel bilan? Bilan ils ont deux côtés hein. Passif et actif. Ouais. Quel bilan 2022 par rapport à Mboka Nabiso? Négatif papa. Bilan Mboka Nabiso donc et l'autre est do bilan Mboka Nabiso est égal à le rôle après Mobutu est égal avant Mobutu. Donc il y a rien
bilan mboka na biso eza zéro. Pourquoi eza zéro? Bato musu bazo vivre na mboka mususu, bo bazo vivre na ba siècle mususu, bo bazo vivre na ba mikili mususu, nde bazo kanisa ke bilan eza positif. Mais biso moko ba kolo Congo, to yebi ke bilan eza positif, eza négatif na niveau moko zo idete. Négatif pour na nini? Na mboka au Congo to moni ba 100 jours bato ale na bango mbongo. Na neu mboko to moni ti léger we keka boy mboka o na 100 jours to moni ndenge Félix a promettre plus de 450 000 promesses non tenues mboka o ka to zo la kibiso na Équateur université ngala sepeli ya maman la ngazana ana mbana siko maman marimbo yo photo la pesi mbote bon anniversaire maman aza bato mboki mabe mobutu apesa bango ka bola ima yo ko bakisa bango sur université Lokuta et puis ala yo solo ba no ko la kabino aloyaka ko kufa na est akete bana est bazo zeti lo ba kufa bango moko auto la kababa pêcheur na nina kimpola loba su fungola ya nzala fungola ngo ibungi na nzela ba voyage otambola mingi. Moi je crois que bilan est négatif, largement négatif. On est dans l'abîme. Il faut les Congolais battre na bazo mboka na bango poto to zo vrai bilan. Mais côté la famille Félix bilan est positif. Pour bango pena bazo mata ba avion bazo la biso ndenge bazo lia likola ba avion bazo fêter ba prince Tshisekedi to zo mona famille pena donc famille pena la kisi pena ke non bango bazana bango bien na keleke ba ministre na bato nyoso amemaki ba ramasio nyoso amemaki na Bruxelles ona ba na benga ba biloko swana trop fort ba ramassi tikanga mona loba bon mutaisisa ki mona monsieur Laurent Désiré Kabila aloba batambwe mwamba ba limba zaidi ngo ba benga ba ramassi ake ko ramasser bato mo na bango. Aujourd'hui le bilan est négatif. Même au niveau des professeurs, donc partout, aucune armée négative pour armée, armée à 100 $, député à 25 000 $, 21 000 à Zolala. Bila malama kozala policier kuta ke na kokota musa soda na ndenge na yemoko policier azu batena moni ba olakisa mutu apesi de soso mama moko soda moko lia na Noël mona ata boko sakana batuti na niveau Congo mais yoka ba mbongo bazo yiba. Yoka niveau wa mbongo bazo yiba na mbongo wana et c'est so mérité soda zo de soso et sa défense les lots speech na sali en général porte-parole armée comme quoi ba espion rwandais ba foutre la rana royale parce que ba sous forme ya ONG en même temps sous concession moko papa Lokuta monter de tout est-ce que beaucoup luka pena ba rwandais na Congolais azolandanga na image. Est-ce que Rwandais pena po luke na Congo faut que la na immeuble wana? Mais gouvernement nyoso za na ba Rwandais. Nyoso wana Congolais ba Congolais sur 100% tozaka 20% ba Congolais, tous ce sont des Rwandais. Ozo que luka bango musika pona ni. Tu bando tangelo ba kombo na bango bazo renya maître sika wana. Abenga ngo mascara. Ye mutaluwaki makamune na bango akosisa ngo na bango. Na landaki mitakwira mutu wana muke wana mitakwira wana makambo bazomona Rwandais bazomona ko lokwa maseki alobi na bango soki balamusi musée akoyebi soki makambo osala kosaka nango te yango na utele na samabele heureusement musa ke libela donc eza négativement donc Congolais sur la carte le courant ezate mai ezate bazana nini nzele ezate mbule uto beta plus de 200 personnes bakufi bakundika 180 quelques tilo bafana musu baye bateni bakunda bandeko na bango plus loin na moina vie na ngai dingwe ndako edindi place à kola les ate kasi le bibilante allons-y place à Roland TV na ngai dingo je le salue en passage, je te soutiens mon vieux, tu as fait beaucoup na catch au fait reva ba catcher rebelle lo bazo chamakela c'est grâce à toi nazo kamwa bana matete bazo ba mbongo ebele baza partout awa ba misu baza ba ministre neti mutayi chef wana mona matete boza na ba association ebele comment bokoti ka vie dingwe aya koleka tika na lobesa nga pasi comment bana matete bakoti ka vie de nani vie na ngai dingwe moto na ngai ko loba na télévision que na dini na mai na ola hôtel mais ça c'est pas la honte mais na vie to loba nini pourquoi to kokoma pona nini muté c'est là mukolo ba mona vie dingwe za to mona ndeba ko sala barekeima okomona mbongo ba kobimisa Verkis na vivani bapesa ke 210 000 akufi abimisi 200 000 bapesi wazeka 60 000 abongola on peut voir mutu de 8 place ekene voilà le Congo wana bilan yango wana mais bilan yango wana au même moment ngana landi ba propos ya ex première dame maman Olive o alobi le seul sauveur du Congo eza mobali na Joseph Kabila. Bon, maman wana avec tout le respect na respecter à moi si mais il fallait vendre là nous pendant 18 ans. Mobali na sofa ki Congo te pona nini parce que yé azaki à côté na pendant 18 ans ba yebisanga eloko nini wango ba sali ya bien pona ba congolais na
naibité nyo surtout basala ngo parallèle libongo parallèle tout est na Congo société aviation parallèle tout est ça bango parce que bazolo mobile na capable na 18 ans sala le côté na 50 ans obongisa nazo surtout kona na komina ngwaka ngala mona ngwaka komina ngichasa c'est-à-dire na botami kuna tubana okende zoto ki na visite nazo lelo zo ikomaka ba makaku na lobby makaku na miseleke te bakota ka bango mobayaka bango mona bangungi na bien comment expliquer est-ce que mato pozo que no musika maele leka kotro yo koko ndima parc national eza na eloko te mais parc privé eza na biloko nyonso ezaki na parc national yo bi muto na solution maman Olive je crois ba télé parti ba bisaye soko za na mungu kolamba soso te kolinga kolamba nzoko te Kabila zana munga kolamba soso atika ne grand Congo lokola nzoko akokate afa nene nga fana balia bambongo na ba renye ne bazo renye mais ba yeba un jour bangando na bakolia ta 4 personnes 5 personnes to misa bango libanda pour la sikina nga parce que na nga kada te même moment to so la nga no imbatable chura to mo na pe ba vague enrôlement bandi tout le monde a ce qu'on va faire biso la ba enrôlement c'est-à-dire on sent déjà la maîtrise dans le début déjà. Quelle issue? Il y a tout le monde a déjà un début de début. Mon il faut s'enrôler les lots. Le grand Félix Azarola qui, tout le monde a s'enrôler, il peut se prononcer. Moïse Katumbi, candidat président, Matata Pono, candidat président. Litsanga Bonganga, habillé par à postuler. Il y a autant la banque Soana. Quel profil? Bandits mais armés. Des bandits mais armés. Bandi mais armé au bazo braqué ba peuple congolais bato so tangelinga wana ko bandana Félix Moïse Katumbi nani Vital Kamerhe Ozui Fayulu Ozui Mulisanga Bonganga Ozui mususu ya Katanga wana bango ce sont des bandits mais armés na lobaki phrase moko awa soki na diaspora congolais to vandi to luka ba elite na bisote tokotika la ba combattant ba mvulusi ba réfléchir ba o mona ka musika lokola biso mais to bando salaka la même situation yango na lobaki boye na solo ba boye na 2023 tozo kota il faut on a poto to na ba candidat au monde ba combattant baza na candidat to na candidat na biso ba sportif to na candidat na biso ba journaliste ba na candidat na bango de domaine nyonso za na candidat na bango o candidat président de la République pour nani pour mona ngo c'est impossible tika na pesa bango ba idée vas-y journaliste lokola bino Eric Zemmour azana. Non, c'est journaliste. Et c'est Péki qui est la candidat président de la République. Babomi, à soi qui 7% ça moqué. Un million de suffrages. Hein. Donc, on comprend déjà. Oh, il y a ce chaba de maquer na écrit now. Azanani. Az acteur. Comédien. Comédien, le rôle à Ansi le solo, le rôle à Miss, leader à Missy, le rôle à Gianni, le rôle à Dichesse. Bango ba sa anitara muninga na bango. Toké na ba sportif. Ouais, ya wana comme le président na Libéria. Aza muta coupé. Muta coupé te. Muta domaine ya bagelo kanga na ba dim na simbokane. Les lois ça président et empêcher à la présenter. Et puis Soko si ba musicien. Au moment muta za président na Haïti un rappeur avec musicien. Mais il est péki à la présenter. Mais pourquoi pas biso siko na ngona to pesa appel oyo. Maé na zo pesa la diaspora. Pour la lobby to sala boy. Parce que ce que to landi Fayulu to za la dessiner nga to za lelo desi. Ce qui te l'a dit Jean-Pierre Bemba a dit mal inacceptable a dit sabino pardon te a dit sabino bit na ngote. Ce qui te l'a dit Moïse Katumbi a dit sabino que na ke pas frère nanga Félix le babaluka comme candidat. Lisanga Bonganga a outie pas nani ya Fayulu a outie pas Fayulu lobby wana mona ke na ya mutakatanga kuna okomona nani Kabila ko luka songa on dirait congolais ça suna mutaza capable te mais où est les élites du pays wazana libanda mboka o batanga na ba Sorbonne ba Lufani ba Lufin ba okanga wana o moni que il y a pas de congolais qui sont intelligents o ba mona ka musika lokola biso il faut voir loin viser plus haut basate lelo to somona Fayulu lobaki na batu ba sarolete ba fu ba kendete. Oh, a contesté Kadima d'une manière, mais talent, on a photo de mes places avec Magui, il faut de mes places avec Magui Nani Noko. Noko Mwanansemi. Non, Omoni Fayulu, Moussitou, Jean-Pierre Bemba, Nani Susnana, Moïse Katumbi, Na Joseph Kabila. Il faut pas les caper si non quoi Zalaki. Mais Batouba Koufa, Basali marche, Banda Kingasani côté Nanga Nanchangu, Bananchangu, Bota Bino Makambo, Luka Kitosako Banabino, Bozolo Banabino, Bolo Bakaka na poto. Les lobbies nous ont ça. Vous avez vu cet acte ici? En fait, nous avons battu papa. Moutouana Tamoussa Tubanda Kingasani Tina première, Ibatuba Koufa. Balobi ke Kadimate. Félix a intérimé Kadimananko. Bazongi Batuba Koufa, Batuba Soka, mais soit dans l'hôpital Tilelo. Les mêmes personnes à l'obbi Nabango Boye, a ABC Bango ke Kadimaza Toko boycotté Makamboy. A écoute une sortie de crise.
mais bon moni muto alobi ko s'enrôler. Est-ce que vous trouvez muto là muto n'est normal? Allez-y comparer ba peuple congolais. Moïse Katumbi balobi na yeke mboko eza occupé mboko eza babitenga na kepa frère na ngai. Akepa frère na yeba sali union sacrée. Alobi na yeko pesa yepo. Lelo union sacrée po Kabola Bila Akimi aza candidat président de la République. Matata ponyo ti lese umbongo na zongi selibiso te. Ya mutu ya Bukangalonzo. C'est là papa Bukangalonzo. Qu'est-ce que tu lese out? Bukangalonzo. Azo mbongo wana fale aloni la batu yango kena osala université na Kindu. Mutu alingo na yeko zonga candidat président de la République. Siko ba vrai congolais ba osala musalani. To landa ka ba politicien. Omoni sika ngana différence zana yo na ye kuna zo landa émission différence ngana bino za yango wana. Moi sur na moni bena ke funa zo nga place ba congolais ba ina za na ba congolais c'est mieux que ko za na ba politicien oya ba politique ngolo bengo ba polyventre. Ce n'est pas normal mon frère. Ça c'est na bato baza normal même na poto batani ngona ba kosa sous politique té. Osu mono na ça yo. On a retraite. Na poubelle. On a Corbeil pena. D élection ligne salama Félix Tshisekedi ke zo bat do na ebisio bazo sala élection na classe B. Bazu batu nyonso bakufa na entre ciel et terre. Pour bango baza na liste répertoire bat bakufa. Acte de naissance ya bango. Et ça ni na ya acte de décès. Acte de décès. Ya bango. A répertorier batu no su batie na classe B. Ba répertorier métropole 1 D mbeseke ba côté nyonso tout. Batu nyonso baza na classe B. Bongo Félix a gagné te. Au moins ma nazo sa lelo naza prophétité. Mais ndeko zo la ngana ndako ibaki Félix a eu des mandats. Du fait kaka Fayulu andimi ko ken élection toza wa Fayulu ibaki Félix a gagné à main levée. Au moins Félix deuxième mandat ne Yassir kutu botika na mino bitumba. Na che quiconque a défi. Nenge tozo lo bao. Fayulu les gars qui papa Tshisekedi na makasi te. Bino moni makonkabi la salle te na résidence surveillée na sala. Vi on a prêté na ndako mais to tsuka nango. Lokola kaka ba andimi ko ken élection oyo. Babosani ke mboko ezo occupé. Babosani ke mboko eza na brassage na ba mixage. Babosani ke bitumbeza partout na mboka na biso ne tozo ba. Mais bandima ke élection na Félix. Félix a gagné na main levée. Batika na bango. Dans la logique où ba kina une élection c'est transition. Non, transition c'est pas glissement. Non. Transition eza likamoto ko sala même 3 ans. Tout le cas vrai candidat ba sala ba débat mais mato pour ça na protocole biloko te mato pour ça mona ndenge Sarkozy azo bomana na Marie Le Pen te pour na kopesa programme au mona ki ndenge Sarkozy bomana ki watena na François Hollande pour na kopesa programme ko éclaircir ndenge yako quel président sokosala quel gouverneur ndenge nini. Mais c'est tout le contenu de la politique na biso ya biso politique comme le rôle ba au monisco matope do to sana bazoba puis une fois na comprendre que to sana bazoba politicien to c'est volé face to sana bazoba politicien merci pour OK kuna de ceux qui ont déjà wengetisation ceux qui ont même pas projet à société ya nini na bango ils sont fous ya zara ya lingi leader ceux qui to sana politique ba politique batanengo na c'est to kolanda bango na muto azama ile kola yo voilà comment tu as compris mon frère. Nzamba pambolo. Ceux qui sont comparés déjà, bon, il y a un projet à Moutouté, il y a un programme à voter sur base de quoi? Awa de na poto baso voter. Awa na poto de comment voter. Bino ozana ndako zolandanga à partir déjà le 25 comment d'ako voter l'ambassade. Est-ce que vote ko sala boto moni ba malien de ba voter? Ils ont même pas vulgarisé, ba depuis ba EBPT. Non, ce n'est pas d'abord première vulgarisation. Candidat nani auto voter. Oh ba la kisi biso par exemple Martin Fayulu, akosala nini? Akosala batunini? Rien. Azaka candidat. Oyo koto azaka candidat ba ye na ambassade awa ya biso awa batu nyoso ni walo banda le 25 bazo ke no voter kuna do yo o voter na na classe be comme on ezali yakula bango bazana ba numéro nyoso ba passeport ya bato. Voilà le Congo d'aujourd'hui. Donc maman ozana Metz ozana na Rouen ozana na Lyon na Havre basi ba voter na ambassade awa. Est-ce que ça la manga ngona biso to mona boy voter ça la maka par commune disons na département net na Saint-Denis ou bien à Sarcelles ba yé journée moko be dimanche ba congolais à Sarcelles ba voter dimanche na ko bazano na Congo sur place ba na difficulté wana na ba ko musuza république matope pourquoi solo bilo ka boye ko matope na ko permettre journaliste lo ba boye parce que pour ni professeur ka bo moto to ça na banyama nous avons pas des hommes des animaux Zak Moka Saloba qui abi le Congo est un zoo où il faut dépeupler mentalité wana animalière na bitu na biso bango et resma bata bongo bazali yango biso to linga bango que ce n'est pas le moment na to pesa bango ne pas on le bito proposer raté to mona ka ndeba malien basala ndeba Guadeloupe basala ka voter ça par département batu no batu ba ko voter le quoi dimanche au bateau ko to ba voter dimanche au bateau ko to ba voter batu nyo sou bazala bateau ba province na département en place bazana na mairie na bango
ba voter ba yena ba vona nyos tout ba yena ngona ambassade ba kosala ndesi botangi mais bino bozo benga ozala wapi place ozali yaka na ambassade c'est déjà la tricherie et puis ba comment bandeko 60% ba luba wana ben conscient ba voter déjà donc olingo lingate voter déjà Félix sans le savoir et puis azolongola tous les ambassadeurs na lobi 60% papa 40% ba conscient bali koko peksa makambo so to monate ngalo odu ba kuta beke makambo tout va mal aza partout azaka na décolo te ko ça za partout sika ngana lo bango eleki on a vu mo ki ato lo ba ke batabandundu bazo gérer mabe ba gérer capital mabe bon akosi alors puis asolo kasi ba inconscient pe bazali 60% batabandundu mais conscient bazali o ba votaka fayulu parce que c'est le même problème na lobi boye ba oyo ba yé si ko baye ko voter sans baye bisa ba voter déjà donc dès que Félix déjà parce donc yo voter non voter dans la diaspora yeba que Félix ça bimina est-ce que c'est comme ça voter ça la mwana mboka nyonso aso longola ambassadeur nyonso pas ambassadeur bazo ta kisasa aso nomé kala mingité donc dès ces 4 matins bazo longola tous les ambassadeurs bazo cha misusu ya sika pour na ba concevoir mandat ne mususu to ça to makamyo se koza la mabe mais tout ça ambassadeur lokola oyo ya Bercy ya Bruxelles Belgique c'est un ordre moko ambassadeur lokola za mulubate et kaza soki mukongo so mutabandundu bali balongola ye batindeli 4 batu moko ba soda 4 ba uti kisasa ba yeba ko sa na ambassade est-ce que ambassade représentation ya libanda ba luka muta uti kisasa to mutaza sur le terrain ozolo asuka batana bazana terrain il faut que bato basawana non mais pas Félix on va mettre ba réalité ya sur place ya terrain baza matope wa maele mi ko linga ko finga bande na so tina niveau te. Mais pourquoi ba osala ngo ba 4 soda mo ba yena bango ba osala wana siko na ambassade à Congo ba yeko sala ni et pourtant bozana un ambassadeur le ko la za muluba te bolibo longole bi fulu ka muluba vanda il est compétent il est compétent il y a un ordre moko ba katelanga ba PC na yo ka déjà makamune que c'est ambassadeur azana Belgique wana mu Congo na so muto wandu wana très compétent et puis organiser ngo makaza bi te il faut muluba kota wana batine déjà 4 personnes ba na 4 personnes na Bruxelles ko na ko ba kuna biso bata béton ba tie bango te pona nini mwana moko zakana dona ya maître ba karateka lukutabo fallait ba tie wana même ndeko na ngayo bogis fallait ba tie pe kuna bango mbaganga kao awa na biso akoso PV na nga César Ngadi ba tie kuna basu bato ba ozo seka ba tie bango te ba ili bango ba uti kisasa voilà le Félix obino bozo luka yango na sibino lokola ka fayulu ngai na zala nga mutamutu nga za mutwa pona ba congolais nazo fungola ngo misuke du fait que fayulu à niveau que revanda ça l'identification c'est fini Félix a dû demander totika ça ne demanda nae maître tu toi avancer très rapidement ouais donc il jamais qu'on parler de la politique sans pour autant parler de la culture c'est-à-dire culture est liée à la politique au même moment on a biso ba combattant ba résistant pour reprocher à un artiste nabiso qui va aller devant pour dénoncer tout haut ce qui se passe chez nous sur place au pays. De l'autre monde quand même vague moro to moni frère nabiso ambassadeur nabiso maître Gims na ba plateau ya ba chaîne ya minene à Télémeli à lobeli likambwana et puis à lobby vraiment Kagame et quoi Game c'est-à-dire à rimer mais à bétier balle perdu pendant ndenga solo. Moni jeune frère nabiso Bob Elvis dans la na plateau ya TV5 Monde dans l'équipe à lobby. Dans l'andi Kofi Olomide Kofi Olomide à l'équipe na TV5 Monde a dénoncé et à lobby un ouvertement. Mais qu'est-ce qui fait que ceux qui scandale les a boye ko dénoncer mais bande ko bona ba lobeli pour ça la bo jouer ozo que no musika pamba papa ozo lia malo pamba na yebi ko zo lia malo pamba yo na yebi soko mo ili kambo o sala na yebi yo papa ne ba tekeli ba songi na kile na Kofi yo to tuna maka misiki to tuna Kofi c'est misiki to zane ka Kofi po no ko lo wanyoka longo bon oteboye mais o tulinga par rapport ya ko yembela maka ko yembela tena bi mambo ba allo o ba dénoncer na ba chaîne pourquoi na chebo voilà yo na nga to bosanité awa Kofi Olomide akendaki na Goma lobi na biso se veut dire bena bato balobaka bakufa na mona bango wapi kwa vraiment na moni na nga bango te akuti wa musique ezo betama akenda ko beta na Rwanda lobi Rwanda soki mbaguda la kuda soko lobi France alobi ki nya Rwanda est-ce que era bato za kufa ou pas il faut zelati mettre Gimsa le kayemba nzembo aleka na plateau de télévision le vieux revient maintenant atuna ki bato alobi ke batango basabi tango atelemi na télévision na plateau international na moni azolo ke Kagame azoka fier ya kobomaka bato sala boy siko amoni batango bakufa wana c'est ça c'est là ya tiebo parce que les vieux aza muto yo babenga bango ba perturber bazo souffrir na ketomani babenga comme maladi moko nde mutation ba makamba sala kate papa tika ne biso mamna zolo obi ozolo makambo ka poloba papa comment yo komona mwana lokola Gims azolo ke
mboka ye ça ne va pas oui kati ndenge ni Gims akolo makambo lokola mwana lokola Gims akolo makambo makambo oyo ye mais tata lokola nyoka longo miliabel awi longoma yango na Barbara kana boya ipo za komela diamba mingi awi longoma on les respectait mon peuple les respectait encore parce que tikanga na makambo nanga papa tikanga na oloba awi longoma ozwi nani on a art na mama diamba po makambo ça ba mutaza normal ko sala te est-ce que makambo yo awi longoma sai na kisasa soki ba yé na France 24 ko sala ngo pourquoi koko yembela batuke non bossa roler bossa la mais ayebi ke mboka ezana problème ayebi ba ma problème juste ozana na mboka donc Gims se faire rappeler bon que y a un problème dans ces pays mais non ce que tout le monde c'est pour cela que batouana ce sont pas des humains des musiciens ba dodo occasionner ba maye na yo zo mo batouana na société à droit d'auteur sokoda batuno baza kuna ba chege va c'est là ngana ibisa yote batuno baza kuna Verki Sakufi babimisi 102 000 $. Bazui mbongo bapesi waze kwa kaka 60 000. Le reste wani kia. Ministre azui, ministre abotoli bembo bali bakunda mutu. E bembo bali bakunda mutu, mbongo nango ministre abotoli. Ministre abotoli. Ministre apesi ka 60. Waze ko intellectuel ki azali abi non. Po bango ba yebeke so apesi 60, boko kabola après si mandenge le bango ba lewana. OK, c'est pas ça. C'est pas ça. Siko yibisanga batanenga ba mutu lokola Sam Chintu alongwe na poto azata na nzembo te azo mbongo le kapepe kale toi tu trouves ça normal yibisanga nzembo Sam Chintu otali mutu lokola Manda Chante azo mbongo ko le quand même seigneur lei boni boye ko papa to komi wapi ndeko nanga Idrissa Chipoti babina azo mbongo ko le Madilu papa atabino moko siko structure ndingo na vous trouvez ça normal na ko loba te ke bato bazana ba maele te na ko cha intellectualisme waze ko na dutite. Même il y a Kofi, Blaise Boula, même Dakumuda, même il y a des autres qui sont là-bas maïele. Mais pourquoi bah d'autres makambo et kalabo? Ce qu'on va dire, non, on a problème, monsieur Kofi me dit pourquoi. Moi je crois qu'en 2023, il faut changer fusil d'épaule. Au but on a monné en zéro par médias internationaux, c'est qui m'a dit. Pourquoi faut tarder à Zelana nous Gims à l'oba pré à Goloba? Mais pourquoi on le bravo parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Et ça on a conscience. Gims ça ne l'a pas poussé. C'est sa conscience qui a parlé. Les 100 Congolais qui a parlé. Mais lui il a fait ça par pousser. Pas mon va sali à moi la sali. Yango pas Goloba c'est pas ça. Tout c'est là ça on a voix normal. Elle pas noemba na nzembo et la maman Congolais lingambonga mboka na yo ba fali bazara ba moto ba yemba pena ba yembela Congolais ba pesa ba conseil na kati. Moi c'est pas yembela biso quel demande les peuples. On a la loi constitution. Pour que gauche doit être atuni ka peuple azo senga nini. Soka oki nzembo wana ya la loi constitution mobile. Na suka na ngota ba. Bravo bo remercier ba quand même. Mais à l'époque là na boya kiango. Mais l'époque on a besoin de faire le loté. Non mais papa, si quoi tu reçois solution mon koni. Pour eux autour dans époque où les gens commençaient à mourir déjà depuis cette époque-là. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est pire. Dominique de Villepin dira ceux qui n'ont pas de solution à Moutoumou à Koufité, à solution à 40 personnes. Mais nous, c'est combien de millions de morts à Koufi? À Boniboye, comment tu plus que l'Holocauste. Il y a des gens qui ont fait la bombe à beaucoup. Tango batatana mikolo bakena na gare centrale bazobe na nzembo wana ya enrôlement wana. Mwana baoni na zakana kisasa. Wera mwana zakana kisasa. Mwana ya wule ngomazana kisasa. Bana nyosu presque ya bango so bazana poto. Batika bana oyo bazoembela kisasa bakeno sala. Bano bazo souffrir. Courant zate, maye zate, bozoembisa bango so bakene ko sarole. Mais biso message les gars na nzembo je sais pas je me demande. Mais na lingi to lobelo ko ndengone za malamu te. Pourquoi Covid ya yi awa na invité so ba yana ba pays o ba salela Covid nzembo le ba Congo. Malaya, moustiquaire non son achat. Obi ko pesinga soni. Qu'est-ce qui se passe? O pesinga soni hein. Message il kaka na nzembo je sais pas. Quel message? Message de les nzembo, message kaka oyo. Simbanga boy, lalelanga boy, poussenga boy, tindikanga boy, voilà des messages à malamu. Non, je crois que c'est pas ça les messages. Merci beaucoup Imbattable Tchoura. Mais quand on est dans le domaine culturel, de tout mon équipe, jeune frère Nayo héritier Watanabe, à ce produit qui est dans le stade des martyrs. On a ligné d'abord parce que yo ça en la langue de boîte, en la langue na poche. Quelles sont les retombées? Il y a concert Wana héritier le 25 décembre et puis a annoncé biso sur le 27 août à relivrer concert dans le stade des martyrs. La lingo OP ça n'a retombé il y a le 25 décembre et puis ma conséquence il y a le 27 août voilà parce que donc on a 2023. Non moi je crois que héritier en tant qu'artiste nga na rozali comme na ko reprocher parce que instance nyonso ya mboka eboya ka beta concert wana le président de la République a pesé soit disant qu'il fa beta il y a osani
aner ba service nyonso bengi batali ba statistique nyonso tu ya mboka ndenge déjà bato auto kufa plus de 200 batali ndenge chala mwana auto kufa batali verkis ba monique mboka l'essence sur le pays ba monique mboka eza kilo ba bité atika président de Rwanda bi beta pour beta chala mwana pour azaki collabo alors abeti na ibonga na loba netini artiste na prompte subo pekisa ga osala te abeti asalo ya ko osala na âge na ye c'est bien tu n'as retombé artistiquement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fait qu'il n'y ait pas eu le plein. Un héritier à la qui plein, un plein c'est-à-dire écrire et faire couler beaucoup d'encre de salive. Les lots pour la première fois entre les Gaulois, il y a fait il a fallu même morale, il bosse na monango. Comment na mouvement na bango. Comme même morale parce que pour na bango le roi héritier qui a défié ndé bango. Non. Moi je crois que toko solango bongo te attends que to ça l'analyse ko. To ça la langue de boîte. Opinion au yebi que Ouera beta stade de martyr on a 4e album. Omo na ka 2e album abeti na yango. Même JB mpia na ka à part TH na bo mususu nda yako beta ba Tony sa ba stade wana. Mais c'est pareil. Fali il a fait un bon plein, un bon musique à sali na 4e album. Ah voilà. Beaucoup ce que le to comment comparer Fali na héritier c'est que faire place néos à la soute la costa ça sur na place té Jireta ça sur na place té Mabia là sur na place té Kabose Moulembi Mbo Akanda ça sur na place té Dodo Bia Chanta ça sur na place té donc je crois que héritier a sali ce qu'il pouvait faire ceux qui déjà na classe sur 10 aux 8 et ça mouké donc le rôle là yo sur 10 ngana sur 8 ngolo abisero to suite so bandeko ba bi ke yo la ka kingo ba ki aux 10 mais so aux 10 bazo critiquer réalité à terrain papa na ebisio ma terrain stade ore za makambo papa oyebi ngana bunda na ba stade nyonso presque akine na stade amuno na bunda ngana bunda na ba igo à l'époque oyebi ke na kota na kata stade ozaka taba mais oyebi ke ndenge mela biso oyebi ke na tala pena bino ba wera na baza bandoki ya solo et puis il n'a pas eu le soutien ba vie na ye ba vie ba sepela ga betango bien te. Ah bah ça dans ma page Ouera, JB, Kofi, sans compter que de jeune, déplique, c'est le scram. Nazo ba clan na ye ya wenge. Soko landi malamu ndenge pena ba sala ka kude. Normalement même de la forêt linga lo ba biso tout okuta na wana fêter Noël langa mukolo wana parce que ça qui date na Noël. JB écoute ça il fait de habit na stade le même jour à ça il fait de la. Moi je donc pour te dire que soutien zala ki mendengo linga ke zala te et puis ya ça qui na besoin na ngopena makase parce que yé moko ndé chanteur yé moko ndé artiste. L'homme se mesure se découvre devant l'obstacle. Il a fait à sauter c'est pas un problème pour nga na mona ngoza prompte. Mais le truc ba warrior c'est quoi ba super temps quand même. Ba fustiger ba propos qui avant concert wana to critiquer bango pourquoi non ça m'a baissé les opinions na bango les opinions na bango donner to ça bonnet tinga na cause la mieux placé na cause na za mieux placé ya komona ke na lo ba makamba warrior makamba ba lego na italinga na nini tingai mais oyo ba to so mona ça que la musique gagne mais ngai na lina reprocher le komoko héritier c'est mon petit je l'aime beaucoup mais allongo na nzela politique parce que musique on a bêté que ba ko yoka musique ba ko yoka moko antombolo te ba ko ka fati betonte pour comme président zala sincère na ba tozo landangai est-ce que Félix ava président de République na yembela nzemo pesa nga vocal mutu mo sa la Félix na ba mission nyoso na ba kufa est-ce que pour l'instant ça a besoin nango parce que ça qui n'a besoin nango te na passer bo sala ki ngote ça c'est on appelle ça la flatterie c'est pas bien il faut passer la musique yango moni fali azo kende trop yango nazo la phrase moko mukolo pouvoir à malamu benga bango ba opesa fali mongo le kabango nyonso. Oui pourquoi parce que mbelani makamona te mais azo so ba disque zo pekisa zo disque d'or certifié te et zo pekisa ita beta ba stade na partout asala ba parcours na na moni ko de na auto benga na place moko ba benga ba africain mi ba kaka Ghana e moko mtaleka wana ye mtauto le kawana tout ça ce n'est pas la politique pourquoi ils vont apprendre bango te autant le Camille Makoso général ouais ivoirien wana youtubeur wana apostaki avant-hier alobi ponaye fali c'est le plus grand artiste francophone Lelo mais malheureusement le pays n'a pas de ba descendre mais partout hasard respecté sauf chez lui dans son propre pays mais c'est normal nul n'est prophète chez lui et ça ka bongo king kestera va kufa lobi nazo tina ko kufa boy nazalaka nazo luka muta ko so vrai disque d'or pas du tout baso faux disque d'or accueilli les kina ko songo na sima c'est ça to solo ba boyete que pour tout le ba que non faire azoate ko couper ko zo to solo ba boyete que pour la costa azoate to le ba te que pour nani mutulangai kabose mulembi azoate to solo ba te pour bano bazo ya sima babina filé ba o mususu qui meti robino mundibu babia chante bango tout fois ça la makasi ba koma wana mais ba longo na terrain za mano tela ningi chala mona dai ne sambwe puis mokondi ya mama wana ba kundile kwa fufa malili boy mais non avec tout ce qu'il a fait mais elle a fait non ako mérité makambo ozo mona ngo et apprendre bango te et puis maman nazaki na chance
abimana Thomas Sankara na bitu sona mobutu na musée aleki na ba président minene mais tala suka na onenga suki est-ce que ils ont apprendre bangote suki bosa pena misa malamu et le connaît et apprendre que na simano ba kosalo peka boy si mais le lopez ko to mona batu ya quand héritier tie bal na chambre bazo charger batu faire pe koto bazongi si et que zongi wenge contre wenge babundi les loups ne se mangent pas entre eux à qui profite querelle wana et bandi pa na bango te bandi na bisika na bango bauti leo na uto mona héritier bakuta ina fabrigas na kata avion ebi le que singa ina siki babunda na leli mona mateta seli ki matete te pour ninge fabrigas achaka makele ngana beka ndi bakuta na bitumba fallait bana na avion na moni bena héritier azo le ka fabrigas akosa ni kolala il fallait que héritier seki pona ni yango na sa ba guerre na bango eza lokuta vraie guerre eza ba Tupac na États-Unis mona mama Tupac akufa na tandate ya solo yango wana vrai bitumba yango wana o mena aéroport ba comité na omoni ba tala na ngane singana za kozela pour le quoi ba ngana na bomoto na za kozela oya zaki ya kolala na wasoleka a telema fabrica sabibo mon frère qu'est-ce qui se passe aux ande konangai mais tango bosali ba assemblée c'est beaucoup tellement bino mibale lo bata vena ole rambo nzoko na zambo ko kiti na couloir no ko bomaye siko bazo c'est la so ba bimi na ba caméra ne na ko sale boye na lukuta ba ko sala bino pour place bena lingake beba ya ngwa ba teka bango mibale voilà les hommes ceux qui balaki mibale solo tengo to mona biloko abubana Karim yo kasi bena zera to ne ba kutena keso na gims ba kutena buba bongo te erikake beba automatique pour mon wana siko ba lakisi na monde que ce sont des aventures yango siko bato nyoso balandaka bango lokola ba charge wana tala makamba bolandaka bango te et puis wata tambola ka yemo te mamso fabrica sabanga ki pasa ki yemo ko wata zakana be ki pone ngeza mubulu papa c'est na ba na biso ya ba golo na ningi bokabwana na muni na ba journaliste oya kozala na obingana lo bakana bino yango na tika ba Michel Kombe wa zo place ba journaliste un jour a commandé alonga résulté parce que journaliste le gola Eric c'est moi comme candidat président de la République mais na somo na ba journaliste bena azaki journaliste respecté a comme golois musu akomi nani warrior musu akomi nani spiritas so spiritas dazo bongo ya nani ya la kose bazaka banani na éviter tondolo de bongo ya c'est le bazaka banani c'est le baris oye Mr Poutine mais on veut place aux alliés omoni donc eza nango biloko moto ko landela kango te c'est pas ça la musique pas bête la biso musique ba doit ka biso so kimieté to la moki to moni fait rigola à sali tatouage na et peso sur la toile et comme sur polémique 30 secondes, Kaka, avant les autres paroles. C'est-à-dire, nous parlons français. La Tatounae a commis Dieu voit mon âme. C'est-à-dire, pour ceci, il faut parler français. Là, on a quand même le Congolais, nous avons commis prof à français. Il y a peu de belé, les autres ont été à commenter, il y a un PCP, il y a un scandale. Mais à ça, quand même, le courage, il y a critiquer tout facilement. Parce que s'il faut tout parler français, lorsque nous allons s'adresser dans Zambé, quand je dis Dieu voit mon âme. Nous avons employé quantième personne. Deuxième personne. Mais oui. Et deuxième personne. Mais c'est Dieu qui va voir mon âme à moi. C'est mon âme à moi. Quand moi je m'adresse à lui. Donc, c'est-à-dire, en fait, voix, on voit. C'est-à-dire, Dieu voit dans la troisième personne. Non, pardon, tika, que de musique pamba. Même français, je sais pas. C'est très compliqué. Ce que la biloko ndengona tika, achaka ngona télé, achaka ngona na banini boete. Il y a un musicien, grand chanteur. Congolais le quoi, le mot faut appuyer le mot. Faire est égal à Carlito. Faire est égal à ba voix ou ba débat. Donc ba biloko lokola ba tatouage, ça n'a rien à voir. On les a biloko na yemo privé. C'est pas délire. Mais pourquoi zo lingé comme boy? Il y a l'ingité, il y a sali délire na yé. Sur les gens ne ba ko commenter, na ba to pe ba na niveau ya ko commenter quand même. Tatouage ni Michael Jackson azaki nango. Yo tikala komo nango. Il y en a besoin. Il y a zaki. Il y a zaki musicien. Donc il y a zaki musicien ba musu wala banani. Moi je crois que eza makamusu il faut izalaka na niveau na biso ba congolais. Na mutache tatouage ne tezanga ezanga te. Na yo problème ezani. Yo pena siko neti yo mtoto la ngala problème neti okolo baneti nini. Il a commis le problème sérieux, il a commis problème. Voilà, mais moi je crois que bouger toile. Et ça congolais azana maïle moukié. Et puis bato nyoso basolo makamana so PC pape na biki. Bola la wana. Professeur rebelle basa. Bokola la wana. Rebelle tout le monde a le lopé make-up il y a bien, parfum il y a bien. Mais ce que bandika a dicté. Mais na lobby. Est-ce que mobala sola ko sala penda photo na make-up? Pourquoi
ozo ko bakisa ya filtre ya snap pour mobali solo za lokwa biso bona sans filtre otalinga 130 kg 2 mètres bi mobali yo mobali filtre ozo bakisa nini ola yo zo mona mobali ko congolais a osala na filtre ka abendi lokwa JDT est-ce que vous m'avez dit normal si voilà les congolais de surdi très rapidement en tout cas toi qui na biso na dernier point na biso maître Tchoura na l'année maté ya moko à chaque fois dans la maramate ya na kanisa ka mbala moko oza muto yo otanga bible bandeli ti suka papa na zongeli suna na Deutéronome maître Tchoura bandi ko bota la biso ba retenir le mot très important pasteur moko alobi bato oyo babota pona mukanda basala dans le péché basala lisulu lokuta et puis mon nzambe ya mibale et puis alobi mon nzambe akoki ko nima deuxième femme te lokuta deuxième femme te makamba bible siko tofanda pena sirema plan soit comment pour mona ke mutazo lobango pour bino mesana muta cravate na vie claire mtefa lobango tous les deux eza faux débat. Vas-y. Na pesi d'abord pasteur Shora Kwetu mbote beleza na pasteur moko za na France a moko Shora Kwetu aboya dim masala ka makamlo la resto dikere lesa ka batebikolo mususu boluke bi betaka kombo wana. Je crois que na kata bible kozana basi mibale ils ont dépendre na ndenge oyo kozana bango bible lo baboy et pekisi mobala za na basi ebelete mais le biso ko lingoling ozana bango fo linga bango ndenge moko c'est là le problème ne peut courant za le loba voilà les mêmes ne courant pareil mais si ko tela ba hypocrisie ya ba congolais azana mwasi na ndaku mazana basi misatu libanda yebisanga osiko ozana nous ka polygame balaka bango mais oza polygame. Et puis moi ça mi balé na bible ça na moi si moko mona e Agar moi si yami balé Abraham pour moi ça liboso Abraham comme na e Sarah Abraham aboti Ismaël oyo lelo ba rab bango basali biso coupe du monde na Qatar bana baleki ba mbo mboko ezaki désert tande baba morifiango bana ya Abraham bango wana ya Ismaël baso kende na deuxième bureau aso ke na zam na désert oyo baba binzamba ebi bango te mwana pasi oyo asambela koza deuxième bureau aso ke na désert voix bimi likolo Agar nzamba benge na kombo deuxième bureau nzamba benge na kombo na etabata bible bien Agar abina zo ki mapelo ko mwana zaki deja wana nzamba bimisa mai pona Ismaël siko soki nzamba bengi na likolo na lola abengi deuxième bureau na kombo na Agar yo condamné siko ba deuxième bureau par rapport ya quoi po yo za nani po mukolo na bango asala bango abengi deuxième abengi Abraham abengi Sarate abenga Agar servante qui dit deuxième bureau omoni ki va passer baza lokuta moko abala batu basi mibale Léa na Rachel kasabala bango mibale ndenge nini mais quand tu sais que l'Ancien Testament c'est l'ombre de l'avenir. La Bible c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament c'est une grâce. Surtout que dans le Nouveau Testament, bah passer au bas côté parce que dans le Nouveau Testament c'est une faveur imméritée. De l'oko sali makasité ozala ndumba, ozala ndoki, ozala nani nzambe soka lingio akosala oya lingi sans tout namutu. C'est ça les nouvelles alliances. Toujours on a scène dans les pour attendre bangote. Papa on a bala Rachel na Léa. Ti le to solo ba tribu na mi balé sali. Nzamba bo ba tuana. Noé 12 tribus bauti wa c'est là na soya Noé aboti bana ni baboti sie oya liboso aboti na tata na bango bala boti tata na bango batu wana ti lelo bazana sa moyo banje mabowa bango te basali 12 tribus ya Israël solo ba wana boka ya tata mama moko basi 4 soki 5 poko mona na suka Joseph na Benjamin basa bana basi ya suka ya Jacob mais epekisi nzamba sala 12 tribus te Léo tout ça mais la 12 tribus à Israël, je suis le Dieu d'Israël. Bazan nabana basi bazana kachiwana. Mais quelle sorte de prédication? Abraham tata na bango nganga, o zara ba quartier de tata na biso nganga. Et puis qui sinzamba benga epera la multitude. Mais c'est quel genre ba propos o ba doteya, o ba ndoro so doteya. Et puis ndeko so lo makamana za ndeko za na pantin ao. Donc ça bossera. Mais azana mwasi na Togo. Mais azana mwasi na Togo na bana. Yo mona ibango. Oui. Bata Togo ba utobenga biso ba biso ke bana na ina mwasi ne baza kuna atika bango aye awa pe abali siko mwasi ya Togo na mwasi ya baza combien boso ba kabona déjà mais kasi ya lobi ko lingane desi po ye fala vanda ka bonga tika la bongo mais di fait de ça bali kasi na mwasi mususu et puis bible lobi na biso okobala mwasi musuka soki mwasi wana kufi c'est le au moins de tanga bible te mwasi na kufi za na bomo ya za na Togo obali mwasi musubo za ilelo olakisake mama pasteur mwasi na ngai mais yo nous na fornication olingo ba no pesa tu leçon morale
Non. La première femme est belle, non, mais c'est non, nalobi na yo nzamba talaka makambo wana te mon frère. Nako banda Genèse Apocalypse. Nzamba obi mutoto benga nani Salomon. Aleki biso so na maele na makasi. Moi ya David, maman na nani? Bacheba, moi si ya Iri, chef de guerre na ye. Abomisi ye, poso ya aboti na ye nani Salomon. Salomon na aleki biso na maele nani. Yo benga Salomon mwana mbale. Robenge mwana makam. Na logique à mon makam. Est-ce que pas nzamba za mwana makam? Bible lobby. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment irriter à celui que Dieu n'a point irrité? Yango moni même Paul a confondé qui batatango na ye na Bible. Parfois nana batuma sur le bloc mon empire. Oh, bilo so dolia kata habité, faut pas appeler empire, c'est que Dieu appelé pur. De ça la makambo ya solo bana ya so ye bangote. Mais nzamba permettak. On lobi na batu que non, moi na nzambe akokozwa mukanda akokozwa pona mukanda te. Oh, mais kasi kaka Abraham wana na Bible akena na Sarah côté moko boy. Sarah beauté akosakana te. Bakoma kuna Abraham abi moi si oso na lobika za moi si nanga bakoboma ngai. Oyebi sala nini? Rua aswa Sarah. Soko abotaka ni mwana, linga bota mwana pona Abraham linga zala nani. Mais tozolo ba Boaz Ruth. Naomi auta na eti kuna place azalaki esclave aye na eti aye ko bala Boaz aboti pe na Boaz siko abotaki pona nini eza ngunda te mais ngunde banda bano yemo Yesu Christ bonga kima Herode akenda wa na Egypte akenda wa mais les gens ne comprennent pas ozo mona te que ça exemple circonstance ni le koma ka moi sabota pona mukanda na poto ba circonstance c'est belé immigration eza biblique exode eza biblique na kati ya libanda makambo esala maka nzamba yebi makambo so akontaka nango atala kango na bonzambe na ye mutu mo babengani na ndako boye na poto loto bi logique poto ndenge ezalaki liboso mama no moko akobenga na ndako tata no moko akobenga na ndako mwana se retrouver libanda aza na place akobima te na lero nanu siko fala sala neti nini akufa mais non uzuro makambo nini mwana moko ayeko se retrouver papa ina tatene bakufa abimi na kobima na komi na mboka moko boye aboti na mutu azu mukanda yo benga ngoli sumu mwana wana pa abota mi lobi akokoma mais na lobi si c'est que Dieu tozolo wakati c'est que da président de la République bonga za mwana liboso ya mama Marthe bayane bazali bongo po ani bayane ba komba présidente yo esanga yelo kola za na kati wana nzamba yebaki yete. Tu vois des bêtises. Ce sont des bêtises. Bolan kamakamati ba passer en ndengwana bazana leçon morale on peut ça. Il faut zono moi na togo na moi tina yo. Après si moi ko ebisa biso makamwana parce qu'on peut pas to vanda to kamakabo. Eza o ba benga kapena mutoseka ka o identité. Oh eza servitude. Oh mais na lobby ya soki muta aloti mutaza mutakala eza likam. Biso to na bilamba. Nzambe mutala tsebiso bilamba. Ah bon mutakala ne sani na ndoto nanga. Atoza mutakala kutu na ndola komisa. Bon obige makamusuko. Mais est-ce que ce qui nzamba loti so bolumo mutelo ngolo mutala zandoki. Il faut étudier ngo. Yo moni siko. Tala prophétie ndenge loba. Koboya te ko examiner, koboya te ko ndimate mais faut examiner. Tango mutaote ya bino boy. Mbala moko oui, batozolo ba oui wana basi bazape na condition wana. Ebele ba passer ba boka ngunda na poto na alanda bango. Mais qu'est-ce que ça va problème te? Pour aller ba boka basong sa mikana te basong. Ebele ba passer ba olanda ngaba évangéliste ba diacre banani ba ngunde na ko sakala za 10 ngunda. Na landa kai. Akosa te. Siko ezali sum. Papa ezali sumu te. Yango evandisi na mwasi na bana bozabi lelo otinda ka mongo famezo ezo bonga pa baza malamu botongi pe bandako. Lukuta. N'importe quoi. Merci beaucoup les batailles de dormir pratiquement na suka. Les batailles de partout va retenir nini et puis ba meilleur vœu notre bandaki na ngoto ça fait kana ba meilleur vœu maintenant on a quand même côté social en 2 minutes kaka. Fin d'année yango mbole seli. Na monaki pe John Mora congolais a posé mindele ba question on a commetté na biso tout na mamingi te. Tout na tout mindele na fin d'année boye. Est-ce qu'on va aller dans sali au cadeau soit sali au cadeau te est-ce que ça qui a lingi yote na zomo songo na côté na par rapport à communauté na biso. Moi c'est un cadeau te est-ce que bolingo zate? Non communauté na biso. Communauté na biso cadeau pena ba congolais ya mibali ba bi cadeau te. Yuzu mwana no mutu pena mwasi na yo ba ke na poste mazu azobeta code a chemu kangi lipeka. Ate benkoka. Lipeka po mwasi amona code te mais bala la rambetu moko. Yuzu mwana batandinga ba normal. Non communauté na biso makamba cadeau mibali ba yebi yangote. Et puis eloko mo nazo sepela na ba omoni basi lelo omoni mibali tozana babuso bebele besa na basi musuba mibali musuba ndenge yo fingela mwasi na yo ndenge sosolela ye na ndenge loba na ye ngala kase na 2023 bosibo kabwani mais osaka wana nderi ozo mona bakongona zolo donc ozo sentir bina côté tout ba mwasi ona za impoli mwasi ona za boya za mabe oui mais osaka wana ponani c'est que yo za mabe
moi c'est pas oh partout mobile nanga kabarate mobile nanga impoli mobile nanga lingara famille nanga te mobile nanga za irresponsable mais ozaka wana pona les mêmes questions pour Nanini c'est que boza malambo yo kana bofanda voilà les problèmes ah mais bah mibali il faut pas changer mon mingi bah c'est pas changer mingi te cadeau pena au moins même Adam na Eva faut to landa makambo bien Bible loba tes désirs porteront vers ton mari elingo loba nini ba posa ya mwasi muba inda ko sala ngote muba inda ko sala ngo Bible loba na mwasi na proverbe 30 31 je crois une femme vertueuse. Après ça, critère à moi si la beauté vaine, la femme qui crée l'intérêt, celle qui s'est allouée, moi si à malade, moi si à la mokaton avec au teka ba sentir, avec au salaboy. Et le makambo yezoro bananga wana te. Mais moi si ne mobali ne folinga moi si na yo tango lingiye. Na lobite ke basi so azaba angelou. Et ça la misu bana semence au kokate. Mais oyo kute na ya malamu lokola yo odile ndio ya mama imbatable. Marie Omba kitoko. Soko tuni Michel kuna kitoko soko tuki kuma se kuta zobota lokola ba malien dibana na kata poto malien kaka donc ozo comprendre donc elingo lo bake eza nature donc il faut to changer na mbulo moi je crois que na sepeli mingi na tension muke kitina ba congolais makama ko bengana to ndako makama kamso mikemi kyo ndeza sute to tikali kana fleur moko photo bongisa ya banganda na bezotiki na bibina bina na TikTok mibali ozomona bena auti musala alekido adresse aliboso akene exotique akena nganda ok faba na ndako oyeba nene lekaki et puis basi na basi omo so to na teu eza mundu kite eza krakate eza ka paye bosa wapi et puis teu eza ka njirte eza ka baye ba oa wapi ona agi na ngai o agi no yo lo ba bébé oh tu es mon bébé bon bébé va contrôler bébé comment le sous problème. Merci beaucoup Maître Tchoura pratiquement la souga Gisler bonne fête à tout le monde Gisler Massamba. Merci beaucoup pour le travail abattu. Michel Combe Aigle Royal, encadreur des sorciers. Meilleur vœu en tout cas, Nabino tout beau talibiso de partout numéro Yangona, Bolé Mabisoti. Bonne fête. Maître Tchoura, avant que ça peut venir na Oyayo, on a fait ce Oyanga meilleur vœu na famille na Matop Mobi, ma partout Bozali, Tom Smatop na Kinshasa, Jimmy Kabangodoua, on a fait Nadi Bota, la Live Vancouver, Oyanga de tous les temps, de tous les jours, je n'oublierai pas. Et puis jeune frère dans la Belgique, Badjo Moukeba, et puis de la Reine Chimanga, ATC Sunda, Moutunangai Paradis, Nabosana PET quoi. Je vous aime beaucoup. Merci Mick, bonne fête à tout le monde, bonne fête de fin d'année. Bandeko Congolais, bao bazana Chypre, du nord et du sud, bazana Grèce, bazana na Turquie, bazana Maroc, bazana mboka nyoso tout bozali, bazana bo fêter ba bonne fête à madame Esika bozali, bo sala makasi boko mao. Bozole la mingi bandeko bino uta kapoto ba zubino ba mbongo batiki bino kuna bakimi. Yango na lobi beaucoup ba okufa te batona omona bango bana bango pe lokote. Oya okuta no pe ya. Okuta na wa. Nzamba salo grâce au yabasi surtout ba victime. Flamzo la petite sœur. Merci mingi na bino. Omona no bango. Bandeko kisasa nyoso place bozali na lingara bino mingi. Vraiment bozala malam. Merci mingi na maman de 5 place aux alliés pour la bonne part. Contre vent et marée mais comme déjà à la fin de l'année 2023 et à 2022 au côté 2023 nzamba pambola yo pona ba makamyo so sali ya malam merci mingi na Ida Okapi dona so ke na Bruxelles ozulu ka restaurant ka na gare du midi ko no restaurant le baka na la besoin Ida Okapi restaurant zawana lia mela okofuta moitié prix Shuna lubaki na Lambert de Paris moi qui toka za so côté na Lambert de Paris wana okuta ba teka Denis Marcos mbote be na ye place azali na Hollande, Linos Bonzeme na Allemagne, Laetitia Ramazani, Joël Ramazani, Anifa Ramazani. BBC Fungula, joyeux anniversaire à toi. Le 1er janvier, kokisi mbula moume. On a le balambere loko moko ya mai, ne loko moko mokileso trouvé Joe Matop. Yo ko li loko moko mai ne loko moko mokileso comprendre na ngote. Merci mille bandeko su balandi ngai. Merci na ba Congolais nyoso. O baza partout dans le monde entier. Ndiko bino Maître Tchoura, to sana bino à 2023. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ngana lingi bino ya trop ma famille en tout cas, bino tout beau continuer ko za na biso, ba soutien na bino, ba remarque na bino, to ça na besoin nango pour y faire avancer musala. Un jour les ala nango bina na moto ya te parce que un jour ils ont reflété éducation ya moto. Un jour ils ont reflété place origine ya moto. Ça na mon importance té. To roza na ba divergence d'opinion. Mais ça ne veut pas dire que tout extrapoler ba frustration na biso, tout le bana ba mabe moko bu. Na sali mabe reprocher nga c'est normal. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.